Coucou la famille, hein. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Voilà. Vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà. Coucou, coucou, coucou. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bande konanga vraiment binomo boye bikande to le kakaka et aka likambeza bele moko likambi ya jibe piana et puis ça biso passi. En tout cas, maman oya kozana motema wana te eza passi. Alors, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, boboto bonde kona katia maboto ya bino. Vraiment ba salam na bande kona biso ba musulman yenge na bundu ya Congo na église ya PV Along. Voilà. Alors, bandeko nangai soki toleki, c'est juste parce que on veut en tout cas pour approfondir les kamba JB, to soutenir ba maman au bozana katia Kinshasa, partout dans le monde entier, bota la likambo, bola tayango, lokola mwana oyo boti. Bandeko bolanda ba contradiction ya mwana te, bolanda biloba loba ya batu te, bolanda ba papa o bazo bimate, o papa tel, o papa boy, bolanda biloko wana te, mais bolanda ke l'enfant était violé. Et puis abandi musala na ye na tanini azaki mwana ya mukie o mutu nyonso amoni azaki même na mabele te. Tokolo bateke non, bon, il y a aussi des gens hein bakola raté, baza freiné, mais il y a zalaki jarwana te. Parce que so azalaki muto babengaka ba ne o bakola raté, jamais tongai to moni ndenga akomi lelo, akomi na mabele, akoli non. Alanga tika la ka ndengwana, cela veut dire que tayi wana to monaki azalaki mwana muke. Bande konangai to kote la kabaninga boite. Parce que bolo ba jiba za mutu mundene. Jiba za mutu mundene. Kozala musicien de saene. Donc aza mutu munene aleki to lo baba mikonzi ya mboka ba généraux ba nani ba o batangi ba classe belé ba o sunga ba mboka ba o coordonner ba makamna ba pays jiba leki bango kutu batu ya minene ndenge wana o bolo ba wana nde vie privée na bango ezalaka te. Il faut ebima na libanda mabe na ye, il faut nyonso ezala contrôler. Mais ce qu'on a communauté na biso oyo bato bakozala ke ba vie na bango faut ezala privé. Nde biso toyaka nango libanda ba oyo ebongi ba vie na bango ezala public. Oyo ke asali likambo vie na e faut toye bazana basi boni azala bana boni jiba lala kawapi jiba la mukandenge nini jiba sala kani wana bokolinga koye bango te bolobi vie privée aza mutu munene boye na boye. En tout cas zo sala pasi yango bandeko nanga bato ebele balobaka manike aza mutu liboma manike azalaka boye bandeko nanga manike wana bo négligeaka mutu liboma bato ebele bayokaka ye lelo mosaka azobetela ye maboko tala manike azoloba vérité ebele pe balingaka manike ebele pe baza bafani na ye nyonso alobaka ngaku na ye kodécouvrir nièce nanga propre fan ya manike. Donc o manika lobaka vérité o manika salaka boye donc o ezobima na munoko ya manike siko na likambo etali mwana oya muke bandeko nanga eza kitoko te manike oza na ana na yo wana ana toza kaka awa mabe oyo salaka bato eza kaka pasi tolobaka ezongela mwana na yo mais koko kozongela mwana na yo il faut faire attention. Manike nga na ena nkoloba na yo manike yo boyanaka na mobali no babia otambolaka oliaka na kombo ya babia olambukaka na kombo ya babia oye poto na kombo ya babia blasi nyonso okendeke jibe apesaki babia mbongo jibe boye jibe kutu apesa babia boye jibe boye yo kaka soki mutu ata azosala mabe pona pesaki babia soki mbongo soki asalaki babia nini ale sikoyo il faut obafouer mwana wana obanda koleka esa ya malamu epasa bien te stema itozo eba position na ote ozo yambaka bato oyo bazali pour jibe stema osala mabe makasi lelo yo pe soko obota sopo obota te yo moko yebi ozana bana okobe kokufa lelo mwasi no atikali na bana akoki ko assumer éducation bana te bana no ba se retrouver ko bina et puis basali bango o basali mwana wana na yebi te place ni okozwa soki mwana na pe akoma kinde mwana parce que maman na ye
aboti na batata soki 4 vi na eza mobulu akoli mobulu eza foti nete mutu moko te aponaka ngande na botama na famille bien éduquée ngande na kobotama na famille royale nga pe fona botama na famille boete mutu moko apona place abotama te toya na mokili par hasard obimika boye na bimi na famille banza yo bimi na famille soki nani oya bimi na famille boye oya bimi na famille boye eza eloko ya zaa ato za mayele ato za kitoko ato za ndenge nini yeba ko ponango te eza eloko mo ya hasard eyeli yo pe olati yango pe osepeli voilà donc eza wana te kutu soki pena tozaki bato to raisonnaka mbele to se comparaka te mbele to sekaka mutu te mbele mutu na mutu azalaka na vie na ye place ya komeli ako se développer na ndenge na ye akoleli soki alobi ok a pousser pe makambo ba étude na ye abima kene na rang social mususu ekozalaka mutu wana mais lokola tobotamika na monde mo ya ko se comparer ya oseka baninga yango tokomaka bilobela manike yo za na droit ya kokangisa mwana ya suka munoko te ozana droit wana te manike ezala ndengo zolobo zo confirmer ke ya binaki na paka juma tozwa ngo kake aza mwana ya paka juma tozwa ye kaka aza fazer azali shege azali orphelin atelenga na balabala epesi droit na mutu moko te akende ko violer shege a violé abima na mubado ya mike wana nde bomonaka alalaka na balabala alokotaka biloko ezo pesa mobali moko droit te akende ko violer mwana wana muke jamais si bomonaka bana na mike ba okesa la prostitution normalement l'état ya bien akokende sika bana na ba osala prostitution azotala mibali nini o bazo kota pona babima na bana wana mibali wana nyoso ba okanga bango po ezo pesa mutu droit moko te o abize mutu po na za na pauvreté po na bina ke pa na yo po na za subalterne pa na yo yo za supérieur o abize ye manike arrête yo soko za na problème na Kisinjora lokwa likambo yo ebimika epa ya Kisinjora parce que mon pe ba Kisinjora baza na stratégie te soki bazalaki bango il fallait même pas kutu émission liboso et salama et pas yande kona et beau-frère na ye soki petit-fils na ye il fallait mbala moko le kaka pasara tola e bandela ka kuna botika makamnyo so kende kuna lokola yo monika ke Kisinjora nde bandake pa na bango Kisinjora nde mutu aza na conseiller ki mwana wana yo fo ya oya koloba même na kacha motema na yo maniko ebike makambo basali monda neza mabe o ko accepter mote basala anana yo mais yo zo ko accepter yango ko betela jibe maboko parce que kaka ozala na contradiction na Kisinjora makambo no ya Kisinjora okokotisa ngwe pa ya mwana yo te manike okoyi kokotisa ngo te bande ko bola ike bo partager manike okoyoka oza motema mama ya ndenge ni podi koza motema mabe ya boye yo tambolaka na kombo ya mutu akufa olelaka ngo oleiselaka ngo bana yesu koyo abimi na jibe mobali na ekutu yo mobali no asalata orchestre te eloko malunga eza te me olelaka kombo neti lelo me yesu ko aboti na mutu asala kombo ti lelo azo vivre ti lelo aza na succès ti lelo chéri papa za chéri papa aloba te akanga munoko ata kutu chéri papa sombeli jet privé soki lelo alingi koloba lobi ba musuku tu baza aw ba youtubers mususu babali bango aw babotisi bango babali bango pas même ideza libala kutu simbi te combien de missions basala te ko finga mobali ba wumeli te bazwi mibali misusu bango baza na droit bakaboni na mobali bafingi mobali wana bango baza na droit mais mwana oyo azoya ko revendiquer ba droit na ye au lieu bo soutenir ye bobandi ko finga ye pona boza ba fan ya papa chéri manike papa chéri ko pesoni ako pesa yo nini ba ko ndenge za wala bandi ko toyoka ye na lingena sala live na ndeko nanga o ba ndeko na benga iba on abike na okota live mais na nzoka nde nazaki na rendez-vous nazokende kala te na rendez-vous moko il faut vraiment na kende yango sino te na ko rater ba opesa nga data musika
Donc fona kende on a sali yango kaka nande to sala moi 30 minutes et kufelite to ya na on a live o bolinge boloba pona manike bandiko bozwa ka manike liboma te yo manike ba uji ko finga yo awawa e pa ya Ken Piana ke manike obimana kofi obimana boy tozo zela yo ya kopesa ba réponse o melamika kozo diembela kaka e pa ya mwana ya bato muke tika mwana na za mwana o yo bot mwana na kuto aza leki musika ya Jonathan yo za mama na yo za koko na ye okokotela mwana wana te ata kutu kisi njoka paza pour mwana wana yo kokotela mwana wana te fo kaka obalola makambo Frank Stemai osala musala na ona bien donc il sala musala na yo très bien tika banzonzing eza kitoko te Michael soki Stemai ezo pesa bien te o uji koyamba mutu moko boye asali kaka nyonso akitisa bakisi njora ti oke kozwa manike ayaka kokitisa bakisi njora nous on s'en fout même kisi njora soka azalaki na poto awa ye pa kokende kosamba parce que ye mutu abandeki kokende pa na mama wana kokende kobondela mwana wana akende kobina président aza na besoin na ye kisi njora ayebi te ke mwana wana aza mwana moke kisi njora azali na mwana na mwasi mpo ani azwaki eta mema ye kuna yo kati biso tosepela pe na kisi njora non mais tozotala nanu makambo ba kisi njora te tozotala acte oyo président salaki na mwana wana toyeba ko établir yango bien clairement ezaki na âge nini ezalaki ndenge nini ekomaki boye ndenge nini ale yo fo yamanike ovandi wana pa na kiti na yo wana obandi koloba bilobela en tout cas bande ko bolanda mo muke e osala pe bien boyo kamanike po abatu yo surtout te bayoka kie boza to luka e oza bien makasi all day with it man AM to the PM niggas say yango yo to longola na volume A bolanda manike bando reza kitoko te hein toza ba mama oboti pe na bana solo lo bana parce que même na mobali mais bana nanga ba o tchapwa parce que je suis élever les enfants yo ebo boko la bana nanga boser la temps mwana nwango o botana babi azwa diplôme d'état wapi so ba boye bambale ba boye mbamisa tinjo a convaincre maman ya mwana na pesa imbo moi je dis njoko bos manike ozalaki te boza apprécier te la Frank to fandi awa to lobela il y a un enfant au milieu de tout ça place mwana zalaka bongo ni ba violaki yo to botika ko loba te po ba violaki yo na préfère ba katanga mutu bolanda papa nanga la sanga valeur à mwana nga papa na sa beaucoup la biso papa na sa kufana 40 ans mais papa nanga loba nanga bi mwana mobali ba beaucoup la ke vie mobimba mwana mwasi ba beaucoup la ke tina 50 ans mais moi mobile ba beaucoup la ke vie mobimba poko luka moi mobile ça la passe après sortie médiatique et après voilà une mauvaise mère na mona ko se ba sortie médiatique aux qui vraiment touché mais après à la deuxième sortie médiatique et pas à Sarato là là au moni makambo ndenge komi ba bato bazobima na kiti ovandi Rocky Kilolo un journaliste na Congo 10 tout le monde je te coupe pas la parole s'il vous plaît tout le monde va intervenir dans maniqué aïe pas les ketchup bato baye yaya bolongo la kobanga wana mukoloni la peur donc bato wana kobanga avant la peur oh fondation ezui oh la peur notre maman de la nation d'aujourd'hui c'est une femme qui réfléchit. Franck, au moins moi en bas dans la Bible, peut-être on a le puta. Franck, moi je connais cet enfant. Moi on a pas nobi na bana kin. Moi ni bana kin na itaga. Moi na tsuka. Baba moi na tsuka baba moi ezaka wana bana kin. Ezaka moko na kwa ya kis. Moko na kwa ya nzongo, moko na kwa ya Kasai. Na itaga wana. Mwana wana bana ko na ba. Avanda kana ba fazer. Alala kana ba. On a va BCBG. Wana ava BCBG. BCBG kutute muta mema na BCBG njo kambali so ba boyi. Ba mbale ba boyi mba misa tinjo a convaincre maman ya mwana na pesa imbo moi je dis là. Njo bosa na nga.
osanenga mwana wana mbali boso na mona ye eza na 1998. Ah bon? Ouais. Talaka na tangi année. Aya to faninga na njoga na se anzete ya manga. Na libanda njoga nzeta manga moiza to fandi wana. Aya na ta na iso alata cycliste. Ya mwana chokolata cycliste ya rose. Na sengene mo rose na mo sac na ya crise. Njoga pesa yo mbongo bali ko bina 100,000. Oh. Aya bane obina. Njoga abina omemo na BCB. Njoga na bibi ba bebani. Njoga mema mwana na BCB je pas combattre bibi mwana mama na. Bibi c'est automatique. Bibi secret. On a bibi la BCB. Je sais pas, je dis qu'elle avait. Manike oyebi ko panza bato. Donc Njora kende ko lokota mwana ya mukie ya 10 ans ya 11 ans amema ye kude pa na epa ya ndeko pona a combattre ndeko na ye moko mama moko tata moko. Tango zaki na poto ana yambaki. Ka ndeko na yeti. Ah, même ici, c'est la vérité. Momoni biloko oto bengaka vie privée. Mais on est obimisa ngona média. Alors biloko to bombaka. Oh neti ya ba JB. Oh fait bima libanda. Batu baganga parce que sala ngona bane belé. Asala ngona ba danseuse belé ba danseuse nyoso longola bango bazemi. Et belé ateli bango na États-Unis. Mabote kozali soute. Bande konangai. Boyebi passe ça la so mutu abotite. Siko obota ki no longoli no bazemi. Oyebi su passe ko salo boye balisusu la congolaise o akufa ndeko na biso bande ko benga iso ki nani o akufa ki na ta periode ya corona. Bomonde nga tikaka mwana tende ba papa wemba balongoli saka ye bazemi. Bomonde bande ko sale passe. Alongola suki 11 zemi alekaka avant kufa neti ayebaka yaka ko tubela et pa ya nolita mbo je quoi. Bozo mona. Bosala attention. Manike oza mwana mabe. Quel que soit abandé kobina, quel que soit zalaki shege, est-ce que eza droit yeba violer yeba jibe? Ou bien ta mso yoza na souci ke fallait za anana yonde abota na jibe pono liaka na sima jibe kende kotika ya yemba kati. Kende kotika kende koyemba. Akoma sindi le cœur kuna babi manaena jibe boko tota la place yoko beta maboko manike ozando ki changer et à kitoko te. Nzambe na Nicolas Zoka, j'aimais mes enfants au milieu de nous. Son en ça. La preuve est que l'émission na session na oko semaine. Alors baka toujours maman mobimba achaka ka bana na eli boso. So na oko ça, j'aimais mes enfants devant. Biloko na mo pesi bana ngote. Manike, attends che bana na yo, soki nzamba lobika obeta bangote obeta bangote. So nzamba lobia ogogola bangote. Tu peux aussi mentir. Oche la che bana na ngali boso, mais tu mens. Toi tu crois que ozabana non, mo pe ozwana ngote. Manike tika. Tika mwana wana lia na mukongwa jibe. Amona mukongwa jibe. Amona liboso ya jibe. Amona kati ya jibe. Tika ye ata jiba pesa ye bambong. Tika ya lia kana ye parce que moi nazali. Tika ya lia kana ye parce que abota na ye. Banda kala. Mwana komi na 9 ans. Afinga te. Mais bino abakroni mama combien. Liba le kufika pa. Mwana kutu mwana muke. Bo bandi. Kofinga. Nani aloba. Mais oye komi ya mwana batu bo komi panike. L'air bakokanga jibe ou bien soka dédommager yango jibe ngonde kona bino mbongo ngo bima na ba poche na bino bosa la cotisation manike arrête yo luka komba na yo obele na kisi njora et puis ndenge bokosaka batu lelo boswani lobi boyokani mais oyo yo zoloba ezokende kobebisa vie ya batu ezokende kobebisa vie ya mwana ya batu ezokende kobebisa na mwana ya jibe azana kati tango bofinga mama na ye tango bolinga mama na ye nindi esala te boyebi te ke mwana wana pe aza na danger boyebi ka venir a mwana wana pe oza kitoko te amona mama na ye ka mutu na ye etelenga mpona mutu mobo aviolaka ye malamu justice ezala soki jiba asalaki yango te ake na justice bakata likambo nayebi likambo te likambo eza boye et c'est facile eloko ni azotambola na ye à l'aise azoseka na ye eza normal te.
eza normal te bakonzi ya mboka botala likambo ya JB. Et puis ba journaliste nyonso ya baluba bozokotela JB, c'est pas bien. Eza kitoko te bandeko nanga baluba nayebi ke bozalaka ini mais soki moninga sali mabe soki na loi na bino baluba bobalaka bana mike pona bino ke mwana 13 ans 14 ans sakomi mama soki mwana régler pa baluba na kala déjà la baluba bando bala na ba 13 ans na ba 14 ans pona bango bana bato yebi yango bie bala baluba babala noki noki mais bosala ngo kuna na mboka na na Kasai mais bosala ngo me boyeba ke loi ezali universelle oyo eza makambo kala lelo ba okanga yo lelo so seli biloko bongo ba okanga yo toleka nzamba linga confondre nga na chaka nzambe wana makambo na fandi manike na fandi Manique de John Manique de John ça délire. Mais tant que Manique, maman. En tant que maman. Tu sais pourquoi je dis ça? Les gens t'accusent. Ma soeur, on a eu belé partout à travers le monde, m'appelle. Mais Franck, on dirait Manique a zobo sanki yaza maman a beau type Anna ou azali mona mwasi. Ceux qui basali makamba bongo pa Anna ya kolobanini. On dirait longoni mawa pesa mo. Est-ce que ngai na koki ko so Anna na kiotika ya bina? Na sala ngoti Franck. Na pasi na ngane sengo nanga. Ana il faut comprendre que ana maman. Nande ba benga nga muta bakwiti. Ana na ngai bike muta bakwiti ana sa mama na nga. Et pas ana na mama. Ana de couchate. Franck, ana na 15 ans à bassin awa. Ana poitrine sotali ana pesa 20 ans. Mais ana 15 ans. Bassin awa. Ana yi babele awa bassin. So na koti ndako na biso après 17 heures. Mama wana obomanga. Yaya Nanga Jonathan, j'accuse la mère de cet enfant jour à corrompaillé. Pourquoi qu'il y a un BCBG? Vous êtes sûr dans le bas? Je suis sûr. Bah comment un BCBG? On y abina. Moi nana sala 3 abina à terre que la classe. Yaya, bon récompenser bateau bon sabo la muko. Anya Star, aya vierge na viva la musique. Oui bien. Na viva la musique. C'est là bagnognon. Zina, aya vierge na maison mère. Bon bazala de vierge ouais. T'es tout le bandé baillé là. Tout le bandé baillé. Yo avez la preuve que ba vierge. Yaya. Coco Maria. Biso bengana Anya yebike biso bengana nga kamada Coco Maria. Coco Maria. Coco Maria uti poto na michi fundo. To bengana bana na ba 50-50. Ba maman na ba yo tika bango. Franck. Lelo ni va ko prouver virginité na bango. Lelo ya bana nike. Ah d'accord. Bana nike. Lelo oyo. Franck. Yo loué flat. Non, pas exemple. On loué flat. On va en Akati. Tu as besoin d'une femme. Je t'amène ma fille. Attends, na signe pas Nzambe, Nzamba pinir yo. Alors ça est l'autre. Ouais. Parce que c'est moi qui a donné l'aval. Je suis sa mère. Ngani na bébé c'est moi. Ba maman ba ko lo ba nene. Maman nini. Manique, awa ngana pesho totalement raison. Moi aussi, j'ai dit ça. Soubasma ya mwana wana c'est sa maman. Maman na efoba kangaye Manique. Tu as raison. Maman na eba futa imbongo pa kisinjora. Maman na eba sala eboye. Maman na eba sala eboye. Andima pesa mwana na e. Eza faute. Mais sikoyo, jibe asali acte wana Manique. Yo kote la jibete. Na maman. Na jibe. Na oya kene ko somba mwana wana ya mukia iba kaza mineur. Ce qui si c'est vrai qui sinjora. Bango nyoso faut ba kende na prison Manique. Oko ko épargner te. Comment toi tu acquises la maman mais muto a sombi, muto a sali acte wana bise mwana, yozo linga ko condamner JBT, ozo kote la JB. Non, tu ne peux pas Manique. Tu ne peux pas cocoter la JB. Tu ne peux pas cocoter la JB. Bien sûr, au si Anna, au lobby que Anna za bien, a osala boy, mais au koki cocote la JBT. Et puis aboti na ye. Ndenge yo botana babia, okoma ernyoso babia pe abala kayote. Aboti si okaka ndenge wana, malgré zalaka mineur to zaka adulte. Mais yo moko Manique pe, obota ozaka mineur. Papa Jonathan te sera zaka mineur. Sera zaka mineur te toyebite. Mais Manique ajo yo botaka na 14 ans wana loba. Ce qui papa Jonathan wana zaki na bomoy. Et que ozalaka mineur. Okoke pe ko poursuivre ye. Muto ko pekisa yo azate. Tozana bakawane belé.
Batu bokanga maboko te. Ozala mwana mineur. Baboti sa ye et pas ya mukolo. Pas ya adulte. Il faut qu'on accuse. Il faut bilo kwa ne sila. Bakoyi ko sakana na bana basi ndenge wana te. Babi mwana mwasi nde ko akoyeduke ndako. Bon soki base na eza mabe. Bino pe ba mama kisasa. So omoni ozana mbongo te. Ya obokola mwana. Kobota te. Yo boti mwana badi ko tike na bapaka jum. Abandi ko bina boy. Okenda na yo soki Congo Brazzaville. Baluka boy na tika ka epa e koko. Yo moni koko bakipa bana. Et puis mwana wana aza munoko makasi. Boynet wana zana munoko makasi. Aza munoko makasi bepta za mwana mbuke deja ngala na interview na ye na ba age wana ngana kotala mikolo te. Aou pona yango so la sake awuti pene éducation mabe makasi mais elobi te que éducation na ya mabe ba violer non elobi te éducation na ya mabe jiba sakana na ye non ezande pays na biso so kene mabe so mona bana ba otelengana bana ba ozangeloko osala parce que notre pays ezo kene mabe soki mboka na biso zaki bien bana wana balinge bazala bongo te. Donc, histoire ba beteli biso mwana beti, akenda kobina, jiba pointe ye, wana manika lobi ezaki bongo te. Pona manike zake, kisi njora mtu, a proposaki, et pa ya presse, azwaye, akota na mouvement. Bandiko eza pasi makambo yo, mais, l'État kokataka likambo yo. Ata lelo tata lobi te, l'État akokota likamba jibe. Et puis, na opesa communiqué très important dans le Congo Brazzaville. Bon dimate jiba ya kobeta le 8 mars. Bon dimangote. Azana respect à moi cité. Ata kutulikamba mwana oya te mwana sukate. Asakani na base longolisi bango bazemi. Sandra longolisi 5 zemi et demi moka lobaka. A longolisi bazemi. A botisi ba mtubuso mema bango na ba France aya kotika bango na bana a longolisi ba oyo nyoso mema bango na États-Unis baza basi na ye a longolisa bango bazemi bande konanga muto asakana na mwasi tala kuta na mwasi te na ndako déjà un papa comme ça oya leki jiba za mona ba 67 asa leki ba 55 ans siko yebisanga papa mukolo bonga za na mwasi na ndako te. Yebisanga siko asala rani donc na butu abimaka ake lokota bana bapaka juma wana mike wana alali bango ake abwaki bango nde musala jiba sala ka yangwana mani ke soko zo bake mwana na utai na paka juma donc jiba za musala mabe surtout soki mwana na utai na paka juma si c'est vrai akokuti ko bima na ete donc cela veut dire que azu autorité na ye a placer yango pona ko abizaka bana ya bato. Manike balobaka olobaka français, balobaka ozaka o raisonnera bien, mais kolandaka sentiment ya kisi njora te. Yaka na analyse na o ya bien. Ezate pona kisi njora za pour, faut yo zalaka contre. Soki ya za contre, yo faut zalaka pour. Wana bozo bebi samboka. Et puis yo ozaki na réunion ya ba mama yo, ba mema qui est pas maman Denise. Maman Denise a place yo kutela na maman Denise. Ezali bakamu ya la femme, non? Ka Maman Denise penozo mona muto yo memaki. Maman Denise nyakero tala. Bato ma yele to vanda boye bolinga kopusa biso to pusa la pembe na binote bozula biso bato ma zoba lokwa ba manike. Tala manike oyo otswaki ye oponi ye akota pona makamitali basi. Makaba ba viol ba nini. Mais tala ye moko azoka apuye viol ya jibe. Est-ce que maman nyakero zo mona ba makambo? Donc, ba manike baza bato bazo ko pouye ba guerre na ba est. Baza bato mobo bazo ko pouye des ordres na kati ya mboka. Mais yo de mama nyakero mutu aboye, o pese confiance, o sobela ki voiture, o soko sala ki makamba boye. Entre ta bana mike bazana na kaka liboso na otango obimaka liboso ndaku na yo, o mona ka bantu amikende bazo senga bambongo, bana pasi. Mais au pesa mutabatu boye mbongo, mais tala lelo azoko appuyer viol. Mais manike azalaki place bazo bunda émancipation de la femme. C'était pas l'année passée. C'est triste, hein? Bon, mon mboka na so place ekendeki.
bande kona bani nanga ko chite to yo kaeli so onzima mwana ki obina nde mama na Anya akenda pa vie beaucoup nde mama na mwana nsuka akenda pa jibe mais mwana wana jibe azongisa e classe moi français na zolo ba moki c'est grâce à papa chéri akenda ko bina na 15 ans to compter abini 5 ans abota après 5 ans comment il est à 20 ans et puis danseuse na Kinshasa est synonyme à prostitution fille à terre fille à n'importe quoi mais un leader anima mwana na yo sans test ADN papa chéri c'est un homme à féliciter c'est un parent j'ai même piana c'est un parent ya mo tela manike muta okumisa muto akei konlinga mutu sans même asala test ADN yo bon pardon test ya sida to yebite mwana wana wumelaki na ye lem so pasa ki examen bino boye bate abande ko kini ko bende ba makila ba nini tom so pasa ki examen manike tu n'étais pas là mais comment tu peux appuyer na mutu oyo na siècle oyo azo kini ko sala ko coucher na mutu sans préservatif sans que ça les examens sida maniko zo mona ngolo bake non papa chéri aza mutu ya ko féliciter qui a dit qui baigne YouTube au salamabe il fallait ça la tester avant tout bandoli kakaliboso manike c'est une folle c'est pas normal Frank Stema yom to tangelango ba classe comment ko lekisa mutu boye na chaîne no munene o yebike bana bako yoka batu bako yoka siko mwana moko boya muke azolanda bino donc yebisanga akobima na ena ou bien na vedette moko boye alobi non ceux qui vedette alobi abima na ngai sans préservatif sans examen sida cela veut dire que azali vrai c'est que manike appuie au contraire normalement ce kazaki na sida apesa ki mwana wana sida place alinga kota sous d'infraction mais na dimite que papa serait zoba abima ina mwana wana na boite lem so aza vierge mutoko za la vierge mazana sida bon so rabota mangi na ba parents bazana sida ebike na ebite qui vierge yango soki ezaka guya ndenge nini po ezaka basia eza eloko moko ya molili po je ne vois pas ko bimisa mwasi a vierge ezaka pe lengite eza salité makile bimi mwasi ayebi eloko te ça ce n'est même pas eza nango bien te mais bato balinga kango basa bandoki o balinga ko mela makila ya batu oyo balinga ko sala misala ya mabe bangonde basepelaka na biloko bongo mais normalement ils ont normal te manike eza pasi mais ngai na okondane ote na okondane journaliste oyo azotika yo lo baba bêtise za ndenge wana manike tu peux pas appuyer des choses comme ça oyo zo loba e ko sala makai pa bana na yo bie baba koko na yo okolela c'est un vrai loup mwana wana abandonné mwana na aona daka mwana wana akene na kozwa aba oyike mwana na otiake na ngola pota mwana ah non ah ya na suivre ya nga na saili investigation une mauvaise mère après mwana ye oyo 9 ans après mwana wana 9 ans azana mwana moko tazana mwana na ngola azana 3 ans atiki kuna abandonné aux informations ya nga komona nga manike sona na besoin news na zwaka banzo ba na terrain na opwaka ya ndeni Angola ndeni aleka place nini aleka ki na Dubai zeko bozela nga information aleka ki wapi aleka ki na Côte d'Ivoire Naomi bozo information aleka ki na Cameroun Priscille monukela ngai aleka ki na partout dozana batu partout ya na batu partout comme na manike na sala succès mon États-Unis ku koloba tele King Matos alezo information bokela nga azana batu ebele alors yo journaliste tango yambaye tous à la naissance, il y a des parents. Tous à la naissance, il y a responsabilité. Tu ne peux pas applaudir JB qui a sali par rapport sexuel dans moi dans yo. Faut CP là, sans préservatif. Pour na JB dans zotoni, il y a diama. Pour na JB à soubakate. Azanin, kasi o azo bimisaka ba super mende mi bali nyoso ba bimisakati. Yango azo bota non. Donc azam mutu lokwa mutu nyoso manike. Ozo zoye ndene
Voilà. Bandeko nangai eza nango ebele o alobi mais na suki nanga wana parce que ozala bien na salle lango live. Bandeko to batela bana na biso. Libanda ba batela bana te. Batela mwana nuna kacha ndako mama. Bilomo bomoni libanda, bilomo bomoni réseaux sociaux, bilomo bomoni batela nango bana te. Batela nango te mutu nyoso oluka intérêt na ye. Mais manike tika mwana tsuka as loba o ya koloba epa ya jibe azaki mobali na ye. Yo ndengo kangama na babi asa boyaka yo pe. Yo pe obote ozokanga bota tiki mwana na ngola. Yo pe na sima babi obota. Ya yo omona kayango te ozomona ka ya ye. Bongo ye na jibe basiliani na bango. Muto kutu abali. Avani na mobali même pas kutu ndaku moko. Libale panzani. Inane kokite. Abimisi mobali mususu. Et puis batu bazo ganga o azana zemi. Batu musu baza bongo. Bongo sikoyo ye. Neva bakabwana. Atazana mwana 3 ans. Donc aboti après mwana on a commis na 6 ans. Aboti mwana on a après commis mwana on a commis na 4 ans. Et bongo siko mwana on fallait avant daka bongo a privé vie na ye manike. Yo privé vie na yo te. Allez ye a privé vie na ye. Azala même na bana 5 na sima mwana na ye wana. Eza problème ite. Eza vie na ye. Il fallait à sala tout à régulariser vie na ye. Vie ekendeke bongo. A quoi komi kangate. Et l'obité parce qu'à boti place mususu. Allez viol na ye limwe. Non. JB doit payer. Il faut les calabars. Il faut s'expliquer. Surtout pour les enfants. Il y a ba vie à passi. Bano bazo kola na passi. Soki yoza mutambongo zoke kola la bana wana. Pona na mbongo na yo. Tu mérites la prison. Arrêtez les choses comme ça. Il faut arrêter ça. JB mérite ça. Il faut les canabas, il faut s'expliquer. Sokazan a raison, oui raison. Sokazan a tort, bochaye tort. Pour jusqu'à preuve du contraire, JB a ça condamnable. Aya kopé sa biso ba date wana exact. Moi na wana bota maki. Aya même ici, moi na wana ça viol qui para acheter. Comment moutou soko parce que aboti na 19 ans, aboti na 20 ans, aboti na 30 ans, nde ba violé été. Violé qui para acheter. Soko sali loko sans consentement na ba kangio parce que ça na mbongo te avant ba pèse loko il faut ça la sexe. Et ça viol, boye bango te mutu kangio avant na kopesa musala fona salo boye funda ye chef wana so ba landelier et ko ça ba preuve ba longolé musala. Ah bon attendez salut. Vraiment bandeko nanga bo like bo partager bandeko belé bazotu nanga pona site de rencontres. Bandeko, site de rencontres originales. Et zalake pa ya la danoise. Ti lelo yaya. Ekoufate. Ezali. Bengala danoise na 0044. 74 38 03 16 23. 0044 74 38 03 16 23. Ozo luka mwasi, ozo luka mobali, yaya, n'hésitez pas. Boya ba mama, botika banda bilote babalaka bato babenga ba banani, babikolo oyo suto to kokuta wa Angleterre, o abaleli yo soki nani, o soki Kenyan, o ayeli yo soki colonie, yaya. Lobi lia ba koma na ba retraite batata na ko na zongi na ngana Nigeria na zongi na ngana mboka tel mwana no ke vanda kuna lukela mwana mobala un bon tonton ya bien awo eza site ya sérieux eza site ya bana nzambe yaya ba oyo ba mbeka ba kokate ba oyo ba tricha lelo ba koma ba jaloux alors oyo kufakate original bengala danoise surtout ba samedi toko sola kitoko na kopeso ba condition na kopeso na lokelo mobali ya bien mwasi ya bien. Alors bandeko nanga bo like émission bo partager tokutani a vraiment lobby en tout cas son zamba bateli biso to kota live na biso botika la malamu na rendez-vous na zokende sikoyo. Merci beaucoup.
Des gros bisous. Bye bye.